Ya tobe so to lobby te na pesi nombo te direct États-Unis na Washington ba ma copine na pesi bi nombo te disha baba disha carré disha pepper disha gua ya tobe ta lulu sola mon pono ya lelo passe bela mabala lelo bango ba kumba base kindomba na kata mboko to lobela ka poto to ba monde entier basi mingi to mona na kata ba balabala o ba pesa ka ba intention maboka moi film ko alata ka sexy alata ka nini bilamba kata na bango nde ba komi lo ba base sérieuse. Mais basi yo bavani na kati ya mabala majorité to tia en général te majorité lo ba komi ba sujet à débattre na kati ya ba taxi na kati ya ba train na kati ya ba métro ya poani to beti lo solo moi ça mon pono ya moi ça libala une femme qui se respecte moi soit respecta mobali na ye à cause à moi ça mon pono te yo moi ça libala o meli whisky na kati ya nganda café o meli o langwe o tali gauche droite o moni tata ba tavanja na ndomela mo moko na o tuni tata wana poselo o te. Quel genre de femme mariée? Yo lelo moi ça libala lelo comique non au respecta ka mobali te ba camarade mobali non so ba ina ndako yo mutali boso au final bangoliso. Yo moi ça mon pono lelo comique non ata mobali no azate au téléphone ben camarade bo so la ba so la diversité. Bo so la nini na mobali na camarade mobali nao. Ba camarade mobali no ba koma ba meilleur ami na yo. Ata mobali a déplacer ki mo mboka ba pa ya déplacer mo mkebwe ba yo nde ba camarade ba ya mobali no komo ke mena bongo masanga. Bo suki sipeka na omela masanga te yo moi ça mo pono tuni bango pa ma papa o matate ya caractère ninyo yo. Une femme qui se respecte tout d'abord respecte bande pas mobali na ye. Dignité moi c'est tout d'abord ezana ko se respecter par personnalité na omoko. Ya to ko comprendre que basi mingi ba na kata mabala bango nde baza ba cause ba infidélité ba ya ba couple belé na kata na kata mondo. Pourquoi pour ne pas dire na kata poto. Il y a un sens comment moi ça libala ba ko peso comme moi c'est fia mon pono. Après c'est ba fia mon pono. Oye na kata boîte aux années l'autre côté ni 50 francs mais au côté na boîte yo na zota na boîte mais ça ni na bato bazaba oye banda ba ke vanda. Après aussi li saba batunyo to matate. Moi ça mon pono. Likola KFC babengi moi ça mon pono. Likolo ka ya McDo o ya 2,40 €, 2,50 € au commune moi ça mon pono. Likoloka ya parfum ou ya pamba ya Dior ou babengi moi ça mon pono au sacrifier li bala no likoloka ya moi mobala ya biso ya ba futanga na fin du mois ba futanga yo au préféré ko to ke lukonta garçon mo ba neko dragio ba neko boya asombelo ka parfum après wana ba a commission moi ça mon pono ba fia poto boke baba benga bino jamais moi bo linga te muta benga bino moi ça mon pono pour moi ça mon pono za moi so aza légère moi ça mon pono moi so aza la dignité te moi ça mon pono aza moi so mo akobi mana n'importe qui n'importe comment garçon mon côté na boîte pour la première fois bobini ensemble ba a commission moi ça mon pono garçon au côté na supermarché pour ka uzanga 5 € yo bakse so mbelo ko ba a commission moi ça mon pono. Moi ça me pona linga yo kate saper wana yende baboka ke pa wera yende baboka ke pa fali yende fabrika za yembaka saper wana nde yende batunyo so balobelaka si sifika moi ça me pona yo ki a capable wa boma libana na ke pa saper wana bo bité saper on a pas na moi na bana na moi ça me pona nga ko komba musicien asala kombote il sifika ba biseke no ayembaka na intel boy na atazeli na 2064 moi ça me pona ki pa atteint asundoli moi na mobile na bana na ndako yo on est pas musicien na ba yembaki moi ça me pona. Moi ça mon pono moi c'est moi ça légère moi c'est mon dignité zate moi c'est mon so babina mobile azole na sa mutema nzambe nanga toko kabona te to bunga na tana kata supermarché mutamta zonga na ndeni na ye moi ça mon pono ya to lobela bino to banga bino te merci na basi notre poto ba se respectaka merci na basi notre poto ba fidèle merci na basi notre poto ba bazaka na dignité na personnalité mais to keba na basi ya mopono bazo ko bomela batu mabala na bango moi ça mopono banga mobala mutu abanga moi ça mutu te abanga mobala mutu te ata kutene na boîte moi ça mopono za capable de glisser mon numéro de téléphone moi ça mopono mopono pe ye poto longo na yolo ye poto basi mopono to lemba bino te basa mopono bazo bunisa ba femme mariée moi ça batava na libana na yazo ki s'occuper na bana na ye yo moi ça mopono ele biso na milimo ya ndamu to tu na ko to e biso make mama mo bana nga matane punda te boalo yenge moi ça mopono o bengi edge o atana 5 francs te o comme si ko senga chauffeur edge soko o matapunda tete o matate mbongo nini na maboko moi ça mopono to lobela merci